Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Christian Obrou-Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non. Tu as plaisir. Ndeni. Pourquoi pas Ndeni? Ndeni na Ndeni. On va faire plaisir. Ndeni. Tala, moni yo na lukaka yo. Na lukaka yo. Na lukaka yo. Comment lelo? Suite faire na ngana yo. Ah bon? Olukanga. C'est comme ce lukanga OK na va faire plaisir. Bah docteur, soit déjà mon pasteur, à côté de là. C'est bébé. Hey! Fais plaisir. Hey! Fais plaisir. Oh! Oh! Fais plaisir. Fais plaisir. Au nom de Jésus, Nakatandako, on s'en a pouvoir maroter, on ne condamne même pas. Monte comme un Messie. Ça fait la fire! Maman, Fana! Nzambe na ngai, natiki mwa maboko na o. Nyonso mabe papa. Oyo kotanga mali boso na ote. Nzambe ya tango nasengi protection na o. Nakata mwa ya mwana o. Moto bali mosantu. Bafana! 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 Nzambe moto na yo. Nyonso motenge misika misika. Bafana! Bafana! Merci. Merci. Merci Nzambe. Merci parce que l'on bisinga. Nakati na bitumba oyo. Nzambe na pesa yo nini. Nzambe na pesa yo nini. Frère, bon, passez-moi au comité. Nabenga da pasta na njia shuya. Papa samba ya. Za konjima ke kunda ke ko akobika. Zana yo nzima na zo ba mtu zalani yo Biblia si alipsi zalani. Osambila kati. So konjima no choma. Na zo konjima. Oh, pasta zo omona akobika. Bonjour pasta. Je suis à peine Nabino. Aujourd'hui, on va saler ensemble. On s'amène à l'accès de l'un. S'il y a un problème, avant on a comment peut écouter ça l'angati mon salle. C'est Dieu qui opère. Mais il y a un moment comme c'est le binomoko s'il y a un problème, ou est spirituel tout tokamoko. Vous bah non prier binomoko ça. Yo c'est intercesseur. Yo intercesseur. Quoi mes amis? Ouais. Oui. Ici tu sambila biso mbeko sambila yo na wa biso ekokate. C'est le cambreza bon. Biso wuti intercession to toye, to mo to koti landa to koti ma pasteur. Aba biso ayi bisi suboy. Avant que yemo no kata ndaku, faire plaisir à koti na ndaku. Abandi ko menacer alingi a violer. Ko tangu seri ba fana azaki na chambre, tanga bimi boye amoni agangi faire plaisir. Al moko faire plaisir à bonga mi sira mo la taki lamba ya rouge. Jésus Christ. Allez, ba fana akweyi akangami. Tanga kangami ma pasteur aye aye ko la ba fana. Va faire la mousse mère, ni nos mémoires, on les a bien entendus à les mecs à l'hôpital. C'est qui bitumba au commissaire. Plaisir aïe, mais à bon wani sirène. Sirène, là c'est rouge. Mon toilette il a maille rouge. Plaisir à bon wani, mon toilette il a maille rouge. Et ce qu'on rappelle aïe, vision comme ça batali sakinga. Yanga va berger fidèle. Oh merci Seigneur. Et aussi, ils ont mis Singa, le solo maman pasteur, habité la Kinga Vision Azwaki. Ngai moko na lota yango. Berger fidèle de Pimeli Ngai Nanzela. Azoke bisama men.
eloko na comprendre siko ala te kaka elamba ya rouge akebisi na bisinga soki na kolonga na nzela na ye te ya kobomanga kolata kobangisanga lelo ekomi lisusu awa na kati ya ekuke ya ndako ya mama Pasteur. C'est que na comprendre distraction ekoti. Pasteur, on s'en fait la raison. Fais plaisir à ta distraction. Pas éthique. Le jour où tu vas aller, tu vas faire plaisir à ya. Fais plaisir, moi. Depuis que tu as osé l'événement, depuis que tu es resté de tu dois comprendre, tu es un camtel, tu es un comité. Je rappelle au comité, on doit 18 et on doit comme avant. Donc, on a un comité. Tu vas faire un peu de zélaïe, là, on peut déjà faire francophonie. Comme si on te calé. Deuxième mati erni. O programme de chef fidèle à service. Toki pour le ndakune. Benga biso loko basoso. Loko tosi na tomina étage, li benda pa marapo to simu ba kawo kuta pamba. Aba to ne to kawo. Et bon bine plutôt que te zo. Bon là ça ni. Monsieur de maman a essayé biso. Tu n'as pas fait ce que tu as fait solo. Bine bo ki bo confirmer que ce que c'est solo. La TV au monde a quitté. Donc là où il y a un sale. Bon monde a été. Mais yo bino ke bo confirmer ce que c'est solo. TV est-ce que TV quoi ça? Quoi ça tient? Bon siko. Na pinoka ke atumla ki passe zaki no ndeni beto no risolo. Kokende kuna te. Ako mi mutu bakisi mutu mabe. Pasta akeka o asa mutu na ya akeka. Akenda ne kuna te. Mais fidèle ati garde ko ne matombo li pasta. Apa mama pasta mabili. Lolo na isa bino. Bota makolo kuna te. Bomi ko bota makolo kuna te ko sa boye. Mine na ngoli ngalo okide kuna pana. Yo, tell me. Comme depuis que maman ko. Na habité, vous vendez que nous de kuna kumbo nanga. T'es mon canto, on dit ma soeur Belgique. Au sur le papier, tu es bête ma soeur à Belgique. Depuis quand? Ça l'a passé. Mon Belgique on a passé masse na binoté pendant le lobo fungama. Tout iboyoka. Belgique masse na binoté. Oui, bon ben aptela, bon c'est no moko. Asa sur Belgique tu obino mo benga Belgique. Akuma prophète fidèle. Vous voyez bon comment ça? Mokam, o rejoindre. Hein mokam. Oh. Bana ndilo oke kumisa yoko kumisa mutu. Mutapa mama o kumiseni. O kumiseni. O ba be mutatina te. Yo niveau mona yi. Yo pena même si toi botan, yo niveau mona fidèle. Na prophète fidèle, niveau mona yi. Donc t'as la patole là-dessus. Et c'est fidèle là ta patole. Mutana na ko étage. Donc moi na moko pas ma don de Dieu. Ye na ndoka bongo. Ndoka bongo. Si vous venez vous voyez tela et ça bana suka na bino comme na ye na mona bino e suka. En plus na o moni bino. Merci, bino tout pour ça va soba. On bololé. No bino ke finga. En plus na longo l'église na bino tina te o. Soba basé. Donc si vous venez na poser là, on fait fidèle de moto nzambe poser ba keno. Est-ce que ça niveau ya pasteur soit disant na bino na. Nzambe abungi tela me nzambe. Yo, na abungi tela. Na ko bunga tela. Tela ngani alati bien boy. Fidèle o sala ngai. Na ko bunga tela. Bino, eza mala suka na bino. Zona woka bino tala na ko bet kaptino babe. Omoni yo. Elani kana no makasi no sa. Wewe na kana ndao. Surtout yo, mukono tala. Plaisir à comme une église. Vous voyez, dans le Zeb Sabino. Atini Kikutungai. Plaisir. Ok, c'est bien, merci. Ok. Momentanément, tout c'est là dans le aussi. Tout est dans le Coran. Vitae, on l'aime. Il y a notre sœur. Tout est dans le Coran parce que Taïsa le soutient vraiment. Docteur Koutabé Koué, il risquait qu'il me la AVC. Mais grâce, gloire à Dieu, aux hommes normal. Ni nous les lanzamba au Sumuroloba.
Non comprendre tes familles, ça nini, famille, maramozolanda. Pas ça, mais yo, pas problème. Ce que j'ai, c'est ça nini. Hein? Le moula mawa oyo. Hein? Bozo le misala, parce que ça va se faire le pote, le ça bozo créni. Otika ngamo, na tika la ngamo ko. Hein? Na tika la ngamo, tika makambo, nzamba osumo ko. Hein? Tu peux ça me merci, ozo na bomo. Hein? Parce que nini, nini, ah, tika makambo, na pek ça va se faire. Aye bi ke bando mo. Ngamo na balaki bando lo bese lo ko ngamo ko mbali na ndimio na itapoza. Vipo tutika ba ole lisanga ino zo lo balo bena yebi. Na lo balo bena yebi tiko ole lisanga. Vipo tutika no ole lisanga yi. Na yebi o bande ko lo bane yebi tika. Nzama yeba osu. Nzama osu ngo lo ba. Bien-aimés dans le Seigneur, la limite de partager quelque chose de la part du Seigneur. Par rapport à notre temps que nous sommes. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque tu n'as pas la connaissance, la connaissance que la Bible nous parle, ce n'est pas la connaissance terrestre, monnaie. Connaissance au Bible, les autres, dans Osée 4-6. Et ça, il y a une utilité, il y a classité, il y a une mécanique, tu es là comme son. Mais la connaissance par laquelle que la Bible nous parle, de la part du Seigneur. Parce que tant que commis, ils attendent au ban ensemble, c'est que tout le monde a la distraction. Parce que tant que Satan est commis mon poussé, pour être ensemble à Karaï. Parce que Satan a pu comprendre, na le lingue na mabe, a boy à tenir moko, a zo luka ba colite na pour ta koufra bango. Mais bah on y so ba kozala kati na Yesu Masia, bango ba kolonga. C'est pour cela que Jean 10 les autres amis sont mission Satan et ça va pour kupanza. Ko bebisa, pe ko boma, pe ko kabola bato. Dans ce temps que nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui te coloquent ensemble, de quoi coloquer. Parce que dit qui te le pamoui, Satan a même la quatre églises. Satan a zappé pasteur, Satan a zappé diacre, Satan a zappé prophète. Il y a beaucoup de gens dans ces derniers temps, parce que prophétiser, croyant que n'a pas ensemble, nous sommes catés, ensemble. C'est pour cela que Jésus avait dit, et belé bakoya na kombonanga, bakosala bikama onga na salate, mais kasi, bokoye bake baza ngati na misala na ba. Ya momo itango to komi ya ba prophète ba komi ko beta biloko moko au kanisondier ensemble nzoki ensemble. C'est pour cela bien aimé, si tu n'as pas la connaissance et le discernement des esprits, bien aimé dans le Seigneur, on va pas battre mission Satan et commis dans les gens bénis. Ils sont les gens qui ont ils continuent l'église, ils maintiennent la chair, ils continuent la commission, l'intercession, le protocole, la yembi, partout la dernière dame, la groupe d'évangélisation. Satan a mission les gens à beaucoup de gens qui ont so kafandi yokuti batonga kyote enganga na seplanete yeni non bazena bazena. Si vous voyez des gens pareils dans la commission, chassez-les bien. Kaza envoyé spécial à Satan. Mais on a ligné biso que ba komilingi Satan ou yango. Peuple ensemble bozo kanga na bondeli bino. Bomiti katena ba laisser faire. Bomiti katena kata ba distraction. Na bomiti katena biloko esa femelle. Tout le pour cela moni moi dans Nzambe nyonso ya solo pas à repentir. Né de nouveau. Akoki jamais ko sala likambo. Soka tu ni volonté Nzambe. Amen pasteur. Et tout le monde a battu le basal berère. Alinga zo mona musala. Atuni volonté Nzambe te. Malanga ke oti na sepe na moni azaki mia poli. Oh ya. Est-ce que Nzambe mtebi so kaza poli? Est-ce que Nzambe mtebi so kaza benedine mona musala ko tana ndako. Même ata mona musala te. Même ata mona ndeko no po yamba ya uti quelque part. Tout na no liboso volonté Nzambe. Amen. Moto sa tuna volonté Nzambe va sala likam ay suagati. Donc so mona lelo ba koti na bandako bazo bibisa bazo panza. Mabote zo panza la pourquoi to yamba biyamba yamba ça ko consulter Nzambe bomo. Même ce qui se passe dans notre église, ils ont comme une mission satanique. Voilà comment les frères, il est directement séduit. Pourquoi? Les blocs comme au Kili. Parce que la télévision, les gens ont monté, tout ça quoi. Et le monde a bougé, quoi. Il y a les bandes, comment ça me doit tout autour. Pourquoi mes amis?
Bando eto komi na nzela. Sibitimanga bwentaka bwe mama abandi koloba akoyi tozaki na yaya. Attends. Maman, tenez-moi s'il vous plaît. Déjà, ok, tu consommes là. Éternel, na yamli bandeko, na komona Yesu Masiya, muli mwana mosando kama biso, na komona Yesu. Amen. Dis-moi, maman, pardon. To bando ko hôpital to geta mbala grande sœur. To komi na nzela mama ka telemi abandi ko lobake moto abandi ko pamela. So na otuna mama nini do letaka mama ka moko bi akwei. Ndinga kweki bongo depa kweki. Tokeno tina hôpital do ninga za bongo na mito boye mama aza ya kolamka te donc banda tokendaki azaka na poso na memele ki etisi aka bongo. Allez, donc on a cette grande scène en ato yena ye donc ye pesu na libala na ye ba problème sérieux. Donc on sait que ngaza pasteur so sambela ka to kende yo moko ke sola makambo eza kata mutema. Jésus Christ. Ah, Seigneur. Merci. Nazomona mami sozo kitayo tiko. Naokoka kutukolonga te makambo ya ndako nanga na comprendre te papa. Anda na kota libala nazali na esengo na libala nanga. Papa mpepe ya mabe ekotelinga kati na libota nanga na libala nanga papa. Nde toloba papa mbai nanga siko aza na hôpital. Mwana nanga aza na hôpital papa yebite minga bapekisi nga na kota kuna te na yebiso mobali nanga aza na vie soki aza na vie te papa makambo na ndako nanga so na lingi na loba makambo eza ebele papa na besoin ka tokende na ndako nango pesa prière. Ma sœur nayoki olobi oyebisi nga ete mooloba mingi eza te nakende kotia losambo oui losambo bafutela yango mbongo te tozwanga yofele topesaka yofele. De France pour foutre la monte. Mais ce qui est mieux, il faut fongola la piste makambo. Ibanda ki nengeni. Et salami nengeni peut comme bongo. Mais c'est par là peut-être dire ce qui nous a encore révélé sur piste d'entrée pour que tu côté le cadre de tout le monde. Papa, quand on a expliqué, la qui na zemi longonga. Maladi te na bela te kaka ya bonze melongwenga. Deuxième fois na bongisi bilamba ya mobali nanga. Mobali nanga zo bima oke musala na bongisi bilamba nanga na tie bilamba na ye na tie na kiti papa. Mobali nanga bimi akolata bilamba poto. Papa na kokate na lambi soso na fufu. Eloko pe na mona Sois calme, ma sœur, Loba. Relate-moi. Non, et vos aperçus là, s'il vous plaît. Ibisangai, comme alambi fufu na soso. Bai na ke musara, sa mazala ite. Na service sa mafungola biloko komi kwanga na Thompson. Jésus Christ. Bai na ake musala, ikanda eke kolimwa na musala. Ndenge toloba awa. Yaya mobali nanga vibration aza na hôpital. Anga maki. Pastor, mama nango abotinga siko aza na hôpital. Papa, passer comme na ça. Non, c'est. Non, arrête de pleurer, ça. Yoka. Est-ce que vous avez dit Nzambe est capable de faire kokamba na libo? Nazondi ma pastor. OK. Zala kimia mama na ngai. Potika kolela parce que et banzambe matanga ezala kate. Aswa boyi ko luka ngai te. Boyi ko luka nzambo ngai na ndimelo ngana sala. Asa mo pesi na ngai. Est-ce que merci Seigneur. Jésus. Nanda kuna yokosa ndo mbaya. Papa. Oui maman. Nanda kuna ngana zala na mbaya te. Nazala kaka na mona musala nanda kuna ngana. Mula musala yango akendaka azongaka. Mikolo yo nakomi kovanda na ndako kuba problème elekelinga.
naza vraiment na mopaya na ndako na nga te nazalaka na bana misala bakendakenda na bango natikali kaka na mona mosala wana nakomisa vraiment ndeko nanga na kati ya ndako baproblème nyonso ezokomelanga tozalaka na ye mosala wana Passer yambo osala bongo est-ce que tunaka volonté ensemble papa ndenge olobi kotuna volonté nzambe kotuna vraiment volonté nzambe te mpo na ndako nanga mobali nanga vraiment alingaka vraiment tosambela te na ndako nanga mpe makambo ya kotango tozalaki na mbongo na biso vraiment makambo ya losambo tobanda kokipe te makambo ya kosambela nanga kutu nayebi yango te na mobali nanga mpe alingaki vraiment via losambo na ndako na ye te omoni eloko ya mabe nakenda kobisa bana nzambe boye to peuple nzambe lorsque osala bozwi to mbongo mituka mabango yango te eza bomoi yango te eza lobiko yango te eza assurance na vie moto voye mena ozalaki na mbongo nzambe boyebi ye te osala bote soki baparole mekomelo mbongo eske kopesa ngo solution te papa eske mbongo veme ezalaka lisusu mbongo yango esila mbongo ezalaka lisusu te papa ok ça va là okibino vanité de vanité tout est vanité nyonso oyo tozosala na se ya ntango yaya eza na lifuti moko te kepesa yo po soki mbongo ebikisaka lolinga koya kolukanga te lolinga koya koluka mpe nzambe te marke nga te moto asalaka nzambe moto asalaka me nayaki nebisa moto moko yambo ozala na nyonso olinga ozala na nzambe kati na nga nalobaka eloko moko nazanga mbongo nazanga motuka me naza na yesu kati na mpo na nini yesu aza nyonso nga nalukaka na vie ntango naza na yesu na mbongo ntango na yesu na bonne santé ntango naza na yesu na kimia eloko eleki kimia eza te c'est pour cela ecclésiaste ezobela biso ete vanité de vanité tout est vanité mawa na moto ase confiaka na mayele na ye moko salomo azoloba soki oza confie soki osapuye ezali mayele loto bwana na yo moko oza moto ya mawa oza malheureux plus que bato nyonso ntango omoni ntango tosali eneme babien matériel ekeleka nyonso ekeleka mais eloko moko elekaka te ezaka yesu akotikala koleka te tobengeli le même hier aujourd'hui éternel voilà loko nakobisa biso wana mama mpo ndima kokaba mpo moyino mpa yesu masiya ntango yango okaba bomo boza na miso kasi bozomona te boza na matoi bozoyoka te monoko boko maser bango ozobisanga oyo namoni ezopela moto papa moto epela te tinga namona bisika moto epela te papa jésus christ nzambe asala bino ça c'est l'enfer ça arabosati yarama MK viens. Ça va? Oui, papa. Ok. Il se va mobile la maman.
sanga fidèle d'imai. Parce que moi, je suis un serveur à la guerre. C'est pas fait. Moi, la moitié, à la note, moi, la moitié, à la milakawe, na wenti. On a nini à tiki poste naïe, à la oyo, à zo kende wenti pour la mabilo. Pourquoi? C'est toi, tu m'as dit à kenda wenti, mon co. Pourquoi kenda ba mon balé? Ok, j'ai des invités. Funa yamba revient fidèle du Makesi Awa. Moi, je suis connu, c'est ce qu'on a fait. Bateau, nous sommes au pilote, nous avons pensé, nous sommes pas mal, tu es un menteur. Bateau, je vais soi-disant, bateau, bazalaka mutute, bateau, bazalaka ensemble, qui a les colonnes. Oh, la pesaka moi, la pesaka malili, la pesaka mon bébé. Moi, je pesa ngai na yo pema. Mais na yo, vous êtes ensemble. Pasteur, utayaki pa na biso, kosimba ete tika ye nayebi mpona lobi bongo kosimba ete tika ye azalaka bongo bato nyonso baoyeba manoko ya kaboye nzambe basalaki kotala bisa oyo nasali yo eza vagu kontinue ka na kokota makambo na nga na kokata motu. Il faut makambo eza bandeko. Eza makambo okende kabo ete. Il faut la préparer bino. Il faut tokota mabonde. Il faut tokota retraite okila. Parce que comme la Bible mukana Matthieu soloba. C'est genre des démons. Babimaka na kata retraite. La jeûne et prière. Papa yo gotena ko bila utonsa nini. Maman eza makambo lete makambo nzao. Hey, pasteur bosko pona mama to sendenge ni. Basi apona mama. Tokende malasima. Hey! Kubanga te nzamba sana ino mobilo. Bino le peuple c'est le foka. Donc c'est ça. Donc pour la bombe de Pastor! Nzambe tikinga kabo nzambe kotali kabo na nga nzambe. nakanisaki aza na makasi nzoka azali na makasi tushera moke moke apamba bango ye nakosukisa ye ntina suka eloko moke nabeti soki ezalaki ya ça c'est quoi ça? Hein? Fidèle! 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 Fidèle, au moins deux autres gars, nous avons été aux hommes, on a monté. On a été sapé, on a été monté comme un base. Aux hommes, on a été monté. Tala Siko, a outil pour porter la ville à la rame. On a vu la bosse, il y a beaucoup de et comme un base. Non, mais la caméra m'a dit. Le fait qu'on a vu. On peut pas. Merci na mwana ngai. Nena bandaki kolela nzambe mwana ngai. Ya bosko apura ngweza ndenge. Ti siko pasteur paso mona na te, Faye to lamba yo ke opito ke tika mba no biloko ngapi no ke tika mama biloko mais ti siko pasteur aso mwana kati. Dek na vana na lokimi ya pasteur oya na ye kaka. Ndoki vraiment soki azalaki masisi kolamba kala. Ngana pandaki ndina ndoki na ndaku. Uko yeba ba misalo to zwaka mono a détruit ndaku nanga makasi na kota kenda eyebana te soki alimwa ne kolimwa eyebana te mono a détruit nga makasi nakomi kobanga ndako nde naza awa leki na komi obanga lobi na komi obanga ndako ngana kobanda isu na ndako te so pasteur aye awa te nga isu na ndako Seconde moko mondima makambo Tanga badolo banu utikala ko kwaisi yangaiti. Je te dis un plaisir à répondre na mona nyoka na ndako.
On dit Milanga ici. Na mon squelette. Afin que je tombe là. Moi na ngazala kina vision makasi. Love. Moi na ngazala kina vision makasi mais ngana papa na ye. Moi na la c'est tia biso to akaka biso miso to mona. Maman dès les premiers jours qu'elle était venue, je l'avais vu de mes propres yeux. Donc ça le coup là. Maman. To battre yebisanga ma. Yebisanga te. Comme adolescent, on a tellement de miss, on a fixé, regarde, on a miss, j'ai remarqué quelque chose de mal, maman. Elle doit être se métamorphoser. Et à part ça, on a là, elle a changé. On a commis sapin, on a commis sapin, on a mis bovanda bino banda kala wana faleng bozwa ngai na kovanda awa ya galaxy banda koboya pour me pesa na losambo bolingi losambo te donc makambo omona aya mystique bomoni arrête ndako mais mona biso makambo wana bovanda na bino bomba na bino boloma mwana ana atia biso na mvutima love to bana kolia biloko ndoki mona zo yebisanga makambo nyonso azomona ye nga na ondima na ngate nazalaki na mvutima makasi mwana na mvutaki nga petaka ayebisanga makambo maestro nga nazoboya yango tokomika kolinga mwana na makasi azosala misala na ondi ndoka mwana nazalaki ndoki nazondimela ndoki na kati ya ndako ata ngata mobali nanga mwana na tia biso na mvutima. Oui, kota Panoa. Isusu nini? Mungi. Yo liboto ekomi subu ndenge nini? Ekomi ka problème si problème ngana comprendre te nini nsuna kata liboto. Panoa. Babenga kinga na yaki pe kuna na kutaye bino te. Bakutaye bino te pose zaki ya okangama. Bayebisa kinga balobi boki hôpital. Siko eta ya ezande nini? Tout justement Galaxy. Tokende hôpital. Vibasa kangamaki. Mais chose grave, ozo lekela ngai na habite famille oyo komi nini. Vibasa la muki me vibasa azolo bata komi baba. Non liboto to kenango wapi nzambe. Je sais pas famille oyo nini zo lekana famille. C'est spécifiquement ma femme nanda kumba moka a piqué crise a commis baba non ngana bali mo salo baka na kuma nanda kuma salo baka ko baba et comme nini hein nini sont la famille oh c'est quoi hein zambe yo moni ngana yaki awa naki ana o yebisa yo tozo a solution pour na vibration ngala ko vivre mo si a solo baté pano ok, c'est mon thème comment? Ils ont mon nom, ils ont mon nom. Ok, c'est mon thème comment? Pardon, tu as une solution, pano. Qui t'a dans mon thème? Tu as une solution. Oui, Kota. Comment ni pasteur? Bonjour à tous. Bonjour, papa. Non, moi, je n'ai pas pasteur. Papa, avant de est-ce qu'il faut comprendre le problème dans la salon? Vous comprenez le problème, mais ça pas d'accord. Est-ce que tu comprends là? Éternel, la Seigneur présence na yo, et mon numéro de campanisme. Nous sommes papa et nous sommes ici, nous sommes ici. Tombe-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, Zambe, merci. Pasteur, oui, c'est vraiment la taille à ma lame. Pasteur, problème sous et quoi awa. Il y a un mobile dans la vibration à mon baba. Ah! Ma sœur, on bête là qui a solo. On a bête là qui a solo, on a vibration à mon baba. Mobile n'est yoana. Pasteur, on a comprendre que on est dans la famille. Nazalaki ti nazaki na usala. Puisque mama benga na téléphone pas voisin ou to kangani mandako. Abina ngake moi na piqué crise. Aye, to zui to ken l'hôpital. Ba tesi traitement à la muki, mais moi c'est nga zolo basuti. Docteur alobi malade exacté et l'autre côté na comprendre moi c'est nga zolo basuti. Na yebite nini solo ke na mutu donc na zaboy na ko piqué crise na ko bela mutu donc mutu on na zomo na boye donc. Ah, papa, nous avons papa. Oui, mon frère, ko belisa mutu na ote. Ikamwezana kane to lukane nzambe. To bela nzambe parce que makambo yo ezabitumba nzoto te. Au secours ikuta ni ailleurs ceux qui to bela nzamba ko moide. Donc na biso batela kimia.
tolonga awa tosisa ona elie tokoma kuna tokende tokutane tobondela nzambe enzambe nebeka kozanga tokolongisa Pasteur, namoni ta eza lisusu te tokende nano kuna pas vibration tokende pa noa tokende nano kuna pasteur pardon pasteur oh ça tout ça on t'a pris tokende kuna pardon sunga moi tokende ok c'est tokende sikoyo papa tokende kuna love yeba ndaku oyo eza bien te place nyonso kozala zala na mona obosana pe losambo te na ke na oya déjà mon frère osala misu ozomona te ozala matoi ozoyoka te baza déjà même esprit ezocombattre na ndako ya mama Galaxy et même esprit ezapena kati ya ndako. Merci Seigneur. Même esprit. Oui. Ndas un problème na bamodi. Na sali bamodi o ba okota tina famille na ma. Oui, c'est vrai. Boza ba innocent. Mais faut que ça bateau balia qui manga yanga. Mine combien bilonga. Yango moni bozo futa ba po casser. Ya ma bebo yebite. Makamunyo se komeni mosi na yo. Eza parce que bitumba kota keza niveau na été. Akena ki makamona nzoto. Yango moni za moko la pasi e côté lié. Pena ngina bisabiso lo komoko. Erreur moko to sala ngo biso ba. Likambo ebike moto wana azalaka ndoki. Yo soke na moi kokelo kopundise. Nene soko ke kopundise na moi boy. Ke kati na ona molimo za makasi te. Aobeta. Eza moko likambo sala meli mosi. Asa ni préparer na molimo. Ake kopunda bituma molimo na nzoto na likambo oyo ko ikolonga te. Mais loko moko na yebi. Pe malamu na somona kati na bisika. Maloba na e eza musika na biso. Babomi maloba ne ka quelque part. Et lorsque la copaine ensemble l'idée d'alliance de mon père pratiqué pour moi, les référents, nous amènent pour quitter tout ça. Là, c'est alliance, il y a le temps à tata. Moi, sinon, ma Galaxy, est-ce que besoin d'imaginer une sambe, ça capable de besoin de ça? Papa, nous besoin d'imaginer. Quel sambo yo, boyo koluka. Asa ma kokia ko ça mal vacances là. Là-bas, ça la ramande, merci. Maman Galaxy, il y a maman. Ça nous qui va. Merci Seigneur. Je te rends grâce, Adonai. Car tu m'as dit que ce qui est révélé condamné par la blessée par ta parole. Père, merci, mon Dieu, le miracle, Adonai, que tu fais. N'a sanctifié comme on a dit quand on s'en a. Merci, tendre Père. Papa Tolobi, on est au sein de le sambo. Tony Malatango, qui est sur mon coucou qui s'en va. Papa, non, ni ma kaka na service oyo. Ya o recommandé ma sœur ma lobeso zonga. Na combo, na Yesu Masi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant. Tu m'as dit l'obéissance faut mieux que les sacrifices. Na dosi olobina sala papa. Na bondeli pona mai o na kombo na Yesu. Na longolango mai naturel na benyango makila. Tikete na bomeli. Bisika nyonso babomba ki maloba na ye. Sasa ibina déclaré esonga na kombo na Yesu Masi. Pe samba fongola ba kufiniso. Na soya boaki na mabela salongo potopoto. J'ai le même aussi dans mon temps. Les dieux d'alliance de mon père Patrick Kembo du monde. Agis sous cette alliance. Ne sais pas quoi papa nangai.
nabondeli maloba ezosonga siko na kombo na Yesu nasacralise mayo na libere l'onction la puissante de Dieu likolo na mayo na kombo na Yesu nde tobonde amen papa namusina nasomeliso mayo komatila na kombo na Yesu ozomela au nom de Jésus Christ mela masel kobanga eloko te mela sharabarebo parle au nom de Jésus-Christ. Les tiens d'alliance de mon père pratiquent un monument. Partout, batia maloba na yo. Nabi sigwe sobima. Nabo solo koloba. Nabo koloba na kombo na Jesus. Oh my God. Okoloba malamu au nom de Jésus. Naloba kobimisa maloba na kombo na Yesu. Na kati sigwe sobeki soloba. Au nom de Jésus-Christ. Les tiens d'alliance de mon père. Tu dois parler au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu dois parler maintenant. Oh my God. Merci à Adonai, Dieu Tout-Puissant. Dieu parce qu'on s'ensemble Adonai. Merci pour des miracles. Merci Adonai. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh my God. La rablo sakaya ramante. L'ubra sakana topolio Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Oh papa. Merci Merci. Bien-aimé boyoka ata koto sepela boye oui nzamba sali bikambo mais bitumba nesite parce que bitumba oyo eza makasi esengeli sikolo tokokisa bokanga nzambe tokota baboni ke lokoloba tokokota yango bisika nzambe akomema biso pamba te nga na yebi eloko te nzambe na ye Pasteur, tout ça prêt. Oh, merci. Pesi mwana na ngai ya groupe cinéma Philippe Mbongo tuza na événement. Asalela biso ba polo. Asalela biso ba carte. Papa, ba ki osalela biso ba polo moko epola. Na landi imprimera ngo o ba kanga ba tala ba matériel ya bien te. Ni na osonga na nga na moni ba komi imprimerie JKK 01 service yango na koti. Na yeba papa o juste na imprimerie na bino. Bosala nini? Bosala ka bien sûr. Parce que nous pour ça que nous plus détails les années. Oh ba député. Babache, joyeux anniversaire maman. Oh c'est Belisa maman na polo yango. Oh ezali impression sur t-shirt, impression sur polo et noir. Yango yo. Impression sur Varese. Ah, vous savez bien la Varese. Donc en tout cas, impression sur Varese. Basinga ba macaron yango to salaka ba protocole. Ba biloko na bango pe ba macaron ya ba protocole yango ba macaron ba modérateur. Yango yo nous avons na ba t-shirt na biso pression sur chapeau. Yango pour na ba député ba écharpe. Yango pour na ba député ba la poste c'est-à-dire ba t-shirt et puis ba page. O bâche ya ba matanga. Yango yo nous avons na machine na biso ya impression sur tissu. Yango bâche na biso ya tissu yango yo. Nous avons na ba invitation ya modèle nyonso tout. Sok nyonso tout. Invitation sur Libaya. Yango ezali. Tozo sala ba carte nyonso tout. Tozo sala ba carte de visite, carte de service, toza na ba cachet na biso nyonso ya ba format nyonso tout. Yango ezali awa toza ba carte sur PVC. Merci beaucoup na établissement JKK 01. Doneka na minute ya kotanga na imprimerie wana basala ta 2 mois pour basala biso biloko. Mais na imprimerie JKK toye na minute ya kotanga tandiki na zuba polo. Papa salela ngai 150 polo. Ah c'est bien l'enfant. C'est bien l'enfant les coups va continuer. Les gars c'est bien l'enfant. Et les coups va continuer pour la semaine.
kosukisa mwana alobaki nakosukisa yo. Baby, yo, you, feel on the moon, take my passing.